Mbote mingi balandi émission na biso tozo kende wapi na sepeli vraiment kokuta na bino na journal lelo eza bongo mama Nicole Moisanza o asela kabino émission tozo kende wapi tozo kende wapi eza pour na changement de mentalité eza ko permettre biso to avancer na kati ya mentalité moko ya malamu eza ko permettre biso to kende liboso et na sala kapé série double face ezali série oyo eza vraiment ko aider biso to ye ba deuxième personnalité ya batu eza na mutu mususu ko kozala zo sekisa yo mais oromona mususu alingaka yo te yango naza actrice na tunaka film na ya série et pardon, il y a double face pour na kolaksa des fois ba personnalité oyo bande ko mebele misusu ba bombaka. Alors merci beaucoup na bande ko nyonso boza ko s'abonner na compte na YouTube. Ba ba tuna kinga boyebite bobeti tozo kende wapi na YouTube so bo s'abonner Nzambe apambola bino et puis toza toujours ko sunga musala oyo eza ko permettre vraiment mentalité na biso e bonga. Bambote mingi kana mama Chris Maëlys, mama Betty bambote na yo na bande ko belé. Alors nasala ki vidéo moko na tongo parce que nazwa ki ba vidéo mingi ya makambo oyo koleka na église ya bonjour mama Betty oyo ya pasteur oyo bengana ki ndeko na kati ya église. Alors vraiment na tongo nasala ki vidéo juste pour na vraiment ko essayer un peu ko éclaircir moi mokie à faire oyo situation oyo na ndenge tozomona parce que ba congolais nazolinga koloba mwa mukie ba congolais ba Brazzavillois ba angolais ba oyo bozo comprendre langue oyo bande konanga ebele na sire baza quand même na moi te mais ba yebi quand même makambo susu comment ko étudier mutu ebele nazolinga na lobele komoko toza na besoin ya totonga Afrique ya lobby et puis na makambo o ezo se passer na Libye ezo révolter tout le monde pour na ko changer un peu ma mentalité na biso misusu biso ba africain et tango ozolinga ko ya na misusu ko sala misusu moi débat na situation moko boye batalaka tous les deux côtés siko biso ba congolais surtout ba congolais au mona congolais abazaka na likambo moko wana Congolais atalaka msusu te bo excuse soki Congolais na baka congolais africain kaka biso bato bangala au moins congolais msusu atalaka te ke msusu côté o ata mabeza côté oyo mabeza li mais côté oyo na ko réagir ndenge nini pona ko pesa bato mibale quand même idée nanga parce que bato mibale so bazo ko swana msusu moko azaki na raison pardon mais moko msusu raison na ye ndenge a agir nango esali ke akitaki mwa muke na tort alors toyebaka toujours comment ndenge nini ya ko aider batu soki baza devant situation moko ezali vraiment bazo yeba te ndenge nini bango mibale bakoki ko maîtriser yango. Alors nazolobela par rapport ya vidéo nasalaki na tongo juste déjà pour ko expliquer comment ndenge nini biso nyonso tunde toza boye toza kana besoin ya respect ezala nanu mutu azo sambela aza trop spirituel te ezala nanu mutu okuta fandaka na ye mutu nyonso na mokili azaka na besoin ya respect et puis respect on azolobela eza parce que ezala mwana muke améritaka ngo ezala ka mukolo te. Alors makambo il s'est passé na kati ya église bon batu misu bazo pesa ba avis na bango ndenge pasteur wana abengani frère wana siko ngana yango na ye kolobela par exemple net ba chrétien ba oyo bakendaka ba église ba oyo batanga kombo nzambe parce que ba chrétien na biso surtout ya ba congolais ngana zolo bango toujours ebele baza na ndenge ya kosambela nzambe na théorie mais na pratique baza na ngote. Parce que ceux qui sont vraiment na ba chrétien oyo basala la pratique ya solo ndenge bible wana ezosenga ndenge ba verset biblique ndenge lobaka nde to mona ka penza binemi entre biso zalaka te ki mutema mabe entre biso zalaka te nde to yeba emsu ko reconnaître que non groupe bato basaka ba chrétien et puis groupe bato basaka ba chrétien te mais lelo ndenge tozo vivre ezo yeba na kutu te wapi chrétien wapi mupagano kutu omona emsu chrétien nde kutu ozo lati se ba titre ki mopagano mais emsu za ki mopagano te ozo zoye emsu lati ba titre ya ki chrétien donc yango makambo ezo se passer
neti tozwaka ya pasteur ngai yango nazoloba ke non ngai na étudiaka plus likambo ngai nasalelaka émotion te ngai na étudiaka plus likambo na moto aza na tort na moto aza na raison comment ndenge nini nakoki koréagir na likambo wana ekoki mpe koaide lelo bato ebele ndeko na vie ntango ozolinga kodefendre likambo oyo oyebi raison nango te oyo oyebi vraie raison nango te pardon kozalaka nanu sire te avec tes paroles kozalaka nanu sire te na bacommentaire na yo parce que oyebi mpenza misusu surtout biso baafricain surtout bacongolais omona misusu likambo ebimi boye mais source ya vraie raison nango ezali mais nano ebimi te mais misusu après ntango okoya kobima otiaki deja commentaire moko ya kosala débat misusu voire même bafinganaka oregrete na yo olobi ah mais pourquoi misusu nayaki kodefendre likambo yo mais likambo oyo nzoka ezalaki bongo te eza ndenge moko mpe na vie na biso omona misusu yo oza na camarade moko alobisaka mutu wana te yo mpo okoti na kati ya je te ka ndenge abeteli yo ke non ndenge omoni camarade na nga wana kutu asalanga bo asalanga be mais yo oyebi te pourquoi camarade wana asalaki ebongo mais misusu mpo na amitié na bino olobi te obandi mpe koleka moninga wana obandi mpe kopesa ye bambote te misusu ata soki bokutani na bafeti boye pardon na basoire boye ovimbani bandeko na nga il faut pas ko mutu oyo aza mayele aza intègre asalaka babiloko wana te azalaka nanu na kati ya étude azotala nanu azokoétudie nanu situation ya moto ezala aza pire na yo mais ozokoetala kaka situation pourquoi basalaki ye mabe yango ezalaki ndenge nini pourquoi il faut basala moto mabe mais en même temps continue toujours kosolola na camarade na yo bonsoir aka na Liliane Ipondo alors mpo na makambo nde nasalaki video na ntongo pourquoi nga kutu na yango nalobaki na ndeko mo nakomi nga bino bacongolais botiaka bacommentaire trop na bavideo mais boétudiaka langage ya bato te ça c'est pas bien parce que langage ya video na ngai wana nazokondane nanu bapasteur oyo bazovivre na hypocrisie ke aza na sentiment na ye mais azomona misusu pasteur na ye ya liboso ke aza nzambe lokola ye misusu azobanga meme ke non ser en Christ akomona ye ke ayokaka misusu nzembo frère Fali to misusu ayokaka nzembo moko ya frère nani ye azobombama video oyo nasalaki na ntongo nazalaki kokondane nanu aspect ya pasteur to baprofete oyo bazovivre bazosambela nzambe na hypocrisie alors nzambe azosenga biso makambo oyo ekoki komema bato na lola amour du prochain kopardonner kolinga moninga no ndenge oza komilinga epai ya nzambe atomelaka vin na yo ya moke epai ya nzambe atoyokaka mwa bamiziki na yo epai ese nzambe bya priorité neza yango wana osi otazomona yo kutu ozotambola na kobanga ye oza na kati ya vérité oza na kati ya transparente na bato oza na kati ya hypocrisie te oza moto oyo soki omoni mabe ozotelemela oyebi te soki nzambe oyebi te ke non osalaka fierté ya nzambe elingi oloba te ke nzambe soki amoni miso otie mwa vin na yo ozolia lisumu kaka na kati ya vin voilà message na ngai kopase et puis deuxième message na acte oyo pasteur wana asalaki bonjour kana mama Julie Mbui sali papa na biso Thierry le commando na acte sikoyo pasteur wana asalaki église bandeko na ngai nayebi te nayebi ke soki soi-disant bato baza baspécialiste na baverset biblique bato baza baspécialiste na bible bandeko na nga bomoni nga moko kutu nde naza boye nalobelaka trop bamakambo ya bafaux pasteur mais monsieur sokopote mema Nicole nde nini aye kosoppose na video oyo mais ngai nazolobela mpo na changement de mentalité eza te ke nazala na émotion parce que pasteur abengani msu frère wana na église est-ce que makambo oyo et c'est passé vraiment na frère wana na église soki berger na ye soki nani oyo diacre na ye na église est-ce que biso toyebi yango po omoni balobaka ye na vie kotala te botalaka bavideo mosusu olali no lamuki omoni kaka video moko mosusu fi moko bazofinga mobali. Par exemple, monika vidéo mon film bazo finga papa Thierry les commandos. Ala tise ba comme oyebi noté loko ni ba kufeli. Omoni yango na vie ezalaka ba commentaire mususu et comme mususu il faisaka très sage.
Emission ozo condamner acte ya mutu wana azosala. Emission pe ozo yoka makambo azoloba, mais ozo yeba pe kotia mwa emission mwa kokitisa mwa muke ate vie eza boye te, mais ozo condamner emission moni acte mutu azofinga. O condamner yango nana te on peut okoki ko manquer mutu respect boye te, après okei siko pe ko arranger place mutu wana bebisaki. C'est comme ça que les Congolais font beaux aranango. Et ça quand on moni quand même pasteur a sali vidéo zo benga la munzimi na yesu ki pasteur a Dieu na ye. Mbala moko te pasteur a na raison. Pasteur a sali bien. Pasteur a ndenga za est-ce ma camp pasteur on a sali les bibliques. Ma camp pasteur on a sali les bibliques parce que vraiment un gamo il s'en pour na pc raison na ba question tout na ye. Déjà un sur total Bible lobini. So muta sali mabe. So la na ye. Bible lobini so muta zo yo kate. So zonga lisusu so mutu azokate obengi batu mibale osololi na liboso batu soki azoyoka te obengi basage ofanisi bango. Bible elobi te nayebi te bolukela nga verset place Bible elobi so mutu azoyoka te benga na ye na église na mona verset wana. Et puis Bible ntango ozoloba ofanisi basage wana eza pas tous les membres ya église bango nyonso te. Mais église wana nazomona basi bazo manquer frère wana respect. Mais basi wana baza capable de finga mibali na bango ba. Donc ça c'est quelle église? Parce que nga nazolobela par rapport à y a changement de mentalité. Église wana nazomona basi mususu bazo gangela frère bazo finga même ndoki tala bandeko. Lisumu nini o epa nzambe ya mukena ya munene ezalaka. Lo sa koka na Chantal Babaki. Lisumu nini biso ba Congolais et pas ya nzambe ya munene na ya muke ezalaka eza place. Déjà un pasteur wana za hors Bible. Déjà otali déjà un vrai serviteur de Dieu. Mutu atambola na kobanga nzambe na lubango na kati ya vie na ye. Signe za liboso ya simplicité. Signe liboso ndenge za na mutu ozomona ke mutu yo aza vraiment na crainte ya nzambe. Un pasteur ofani no pozolo ba no en qualité de pasteur. Donc oza pasteur oza qualité nzamba zo mono dimension soki nene bongo ba misusu basala nzambe misusu. Est-ce que nzamba talaka mutu en qualité to nzamba zo tala nde mutu zo tambola na kobanga ye. Nzamba talaka mutu en qualité de pasteur te. Soki bozaka ba en qualité de pasteur boko kolobela biso ba violer o bazo violer na RDC. Moi je suis pas d'accord ya koyo kobete la pasteur wana maboko pa bengani monzimi. Aussi longtemps, ce que vous avez parce que vous avez appelé service na monoko to msusu ndeza wana nyaka violer. Ce que pour la balle na bino ndebo komi ko ba nyaka violer, bazo violer ba ndeko na bino kuna na est à Congo kuna. Pourquoi bino ba pasteur wana bolo baraté? Et puis pasteur au pesa biso verset nini o Bible zoloba la biso Bible zoloba amour du prochain. Bible pe zoloba façon neni ya ko traiter frère na yo. Et Bible kaka wana mutu zoloba asali mabe nga nazo tuna question pasteur aleka na média aloba la biso asala ki déjà ba démarche o Bible lobi mutu soka asali mabe osololi na ye en privé soka asali sou mabe osolo donc azoyoka te o insiste azoyoka te osoli na batu bibale ou soit obengi basage et puis basage wana les églises mobimba te. Pourquoi? Parce que est-ce nzamba ko saboter vraiment respect à mutu même mwana oyo boti soko zolobela en public mwana noko yoko te. Mwana na yo akoki koyoka yo te ebiso akoki kosilikela yo pour ni maman ozokangela nga public comme ça pour ni papa ozokangela nga public parce que mutu aza na besoin ya respect na ye bozomona parce que nga naza wana te pour nani pasteur soki berger wana non nga nazoloba nanu biso ba Congolais surtout ba Congolais il faut qu'on apprendre qu'on peut ça moninga respect na ye. C'est ça makambo zo s'est passé même na Libye parce que entre biso mo ba africain to yebi ko pesa na ba valeur te na ba respecter. Il faut qu'on yeba ko se respecter entre nous. Bonjour papa Carlos Kumbwesa. Il faut d'abord qu'on se respecte entre nous. Déjà soki pasteur wana za mosala nzambe ya solo. Ngana lobaki même na vidéo mona sa na tongo. Église po yeba ke frère wana azuis afandi angaka telemisa ye na basage o basololi pembeni baza wana ou frère wana angaki kofanda na ye na ba ya pesi kaka communiquer que frère na biso ndenge eza boye afandi na raison pourquoi parce que raison moko ezali kaka privé que tosoli yango na basage aza na kati ya suspension frère na biso ndenge eza wana
akoreprendre misusu musala na ye ya nzambe na temps moko boye topesi ye. Alors soki bomoni frère azoyemba te, frère azo modéré te, en tout cas bobetama baku te. Vraiment muto aza vraiment na esprit ya bonzambe. Muto benda bonjour mama Jenny Nkuka. Muto aza vraiment na esprit ya bonzambe. Muto vraiment aza vraiment na esprit ya désordre te. O même aza pas na besoin ya kotia église na désordre te. Eza muto il faut lobela makambo boyi. Parce que ceux qui ont besoin, il y a que non, frère wana zo quand même dignité na ye. Pour nzamba lobi te que non, ceux qui muto sali mabe, ozoye misusu ndenge façon aza traité wana. Nzamba lobi bongo te na Bible. Mais nazo kama batu biso ete Bible lobi, il faut benga Bible nini eyebisi bino que non. Ba jara ba salade pasteur wana za koloba ngai frère oyaki awa nga mutu na edaki yo nga mutu ndenge eza boye na kabela ki yo nga mutu frère aye nga église oyo nga muna futa kango frère aye awa nga mutu kutu concert kutu nga ne na futi na apese lo côté Bible lobi opesi na gauche ya droite yebate nga nazo kota na bino siko na ba parole ka onzamba lobi opesi na gauche na droite ya droite yebate. Pourquoi droite il fallait y battre tout ça? Est-ce que battre une église va qui a besoin au frère au pasteur pour la pasteur on a la raison. Il faut qu'on discerne l'esprit hein parce que tout ça il faut tout discerner l'esprit. Bonjour maman Gisèle Mati. Il faut tout discerner l'esprit. Il faut tout discerner parce que tout ça on a gâté au moins que le papa au commis vraiment ngana yesu koyo et tant que ceux qui bon na kenda l'église na uti ko lobe ndeko mo na bindeko yo zo ko apuye ngana mona ko landa mate ya pasteur na bino siko yo pasteur na bino sori bazo sambwise boy yo siko ko loba nini réponse en pesa nga pesa malunga te pourquoi parce que être humain africain asepelaka na malheur a muninga africain ça na compassion makasité c'est pas ça omoni nzambe azo senga biso la compassion nzambe azo senga biso amour du prochain où ils sont vrai sincère. Nous avons senga biso te que non, to remplacer place na ye. Mais non, c'est pas ça. Nous avons un témoignage mo ba oti ko pesanga, pasteur mo en Afrique pas za ikaka bongo. Au moins ceux qui des fois mo na église asali mabe alekise liboso. Ceux qui servent mo na église asali mabe alekise liboso. Boyebe lo ni ekomela pasteur wana. Pasteur wana couché na sœur église. C'est ça bilo on a linga bande ko belé bozala na vitesse te na faire oyo. Et ça affaire privée. Ba wela emsu mbongo, ba wela emsu affaire ya moi si. Ce qu'on va congolais va zaka ozo ko ba pasteur. Ndiko bilo anga la sabino que il est le meilleur, il est pas le meilleur. Parce que emsu bozo mona même langage façon pasteur azo lobela. Pasteur ana kanda. Façon pasteur azo s'exprimer, c'est comme si l'autre on a mo be bazuango. Parce que moi, un vrai moussal Nanzambe. Merci beaucoup, Ndeko, Elva Mayala. Alors, oui, bien, maman Nangaï, oh, ils attendent de la fin, pasteur sans maîtrise. Voilà. Voilà mon oh, biso de quoi employer. Sans maîtrise. Bible les a biso. Moutou sera sali mabe. Pour frère Wana, Azalaki, mon dimi simple, frère Wana, Azalaki, quand même, n'a pas responsabilité dans l'église. Alors, ce que qui m'a bé, bah fanisi avant de fanisa ye. Donc église n'a qui même pas besoin de baba détail wanate. Pourquoi pour qu'on sauver quand même une fois ya bat parce que ba bébé spirituel bazali, on a besoin de comprendre qui bon zambete. Bon on a une question. Est-ce que pasteur wana elo kwa sali? Na bato bazala libanda na ba Facebook. Pasteur wana asungi ba fois ya batu combien? Est-ce que azana souci vraiment ya nzambe atsimba mitema ya batu to azana souci que non ba amekima est-ce que zamba la liboso mutako isa manekobo même na Bible écoute bazali oyo même eloko même David asali azu soda na ya tie liboso po soda na ye ba bomaye po ya tika na mwasa soda na ye c'est encore pire oyo David asalaki alors ce que bino bozo tala ba pasteur ngo ya bino parce que nga nazolobela parce que nga nazotala tous les deux côtés
tala ndeko moko apesi ngai alobaki abima Nicole pasteur wana atelemisaka bato o ngai frère oyo aza mabe ndenge eza boye na église ndenge eza wana asumuki ndenge eza boye tofandisi ye comportement mabe mais pasteur moto azalaki moto ya liboso ya kokushe na mwana ya mwasi na ye pasteur azalaki moto ya liboso ya kosala acte wana yango na vie bandeko tozalaka agite te boyebi te eloko nini oyo esali ke pasteur wana nde ndeko na biso kuta komi azanga maîtrise ngama oyo naza awa combien de bavideo nazozwa ya basala nzambe ya baprofete ya bapasteur misusu bazopengwisa bazokosa basi na bango olobela na ndenge ya sagesse mais toza wana te mpona quand même tozala baoccasion de chite ya bato tala ndenge azobenga na ye bima epe ezoloba nde nini lisusu biloko na retire place wana église partout bakobwaka yo bakozwa yo te olio kutu ndenge ozo wana kutu ofandi bifra fanda me ngai nakotia yo na bapriere nzambe akodelivre yo nzambe akobikisa yo na sexualité na yo okoza procédé nzambe na ngai akosalela yo soko boyi mpe kofanda na église oyo place ozali ndeko kofanda bongo te linga quand même ke non nzambe asunga yo ozwa délivrance yo yazoloba c'est comme si ye moto adelivraka bato ote na modire yo partout kokendela kozwa yo te vraiment oyo olobaki non frère ndenge eza boye fanda alors mais nazosenga nzambe asunga yo vraiment parce que c'est corps du Christ okoki jamais kosala ke bopesanga verset nini oyo ezoloba ke non mutu faut quitter église seul vraiment église quitter yango ezokoka mutu mboka na ye oza congolais oke na ambassade na yo kosenga asile misusu barwandais bazolanda okimi na ambassade alors ambassade na yo ebimisi yo eza lokola frère wana naki ndumba na ye naki possession na ye akimi siko na sol na bango na église siko église ezo ebimisi ye mais il faut arrêter bandeko nanga bilo ni bozo komako bomoi teke pasteur wana dekone bomoi teke pasteur wana ye mutu fa pesa biso explication eloko nini oyo frère wana le vrai problème oyo bakufeli ezali pourquoi ba détail ese nzambe na lola amoni kindumba frère wana te pourquoi ba détail nyonso to wana alingaki a violer ndenge eza wana déjà frère wana na ndako na ye sœur moko ya église wana akeiti na ndako na ye sœur en Christ wana alongoli makolo na ye akeiti na ndako frère wana mais oso boki na justice bakanga yo pasteur ozoloba donc eza makambo mosusu moto eza consenti moto olongwa place oza ofuti mpe msu métro ofuti mpe billet okei ata frère wana abengisaki ye ata soki akosaki mais il faut pas kokosa biso bacongolais yango nazoba bacongolais tozalaka vraiment na esprit moko avant ya koya kotraite likambo faut pas kozala agité bonjour mama Gloria il faut pas kozala agité il faut vraiment koyeba mpe koétudie likambo mosusu frère pasteur oyo art oyo asali art moko ya mabe art akobetele maboko te o te po pasteur eza affaire na bango soit makambo mbongo eza na kati wana ou soit makambo ya mwasi eza na kati wana po soki vraiment tolobi tolandela ndenge bible ezali koloba ye bonsoir papa mama to papa ndeko Serge ndenge bible ezali kolobela elingaki kozala ndenge asali wana te et puis soki bafilimaki yango ye pasteur alinga lobaka omona nde sœur wana azofilme te to frère oyo azali kofilme na église déjà église bazotia moto na liboso bafilme bazwi batia yango na réseaux sociaux est-ce que église wana eza vraiment sérieux na miso ya nzambe vraiment papa na ngai baruti loba mwasi ya 20 ans aza mwana te aza kutata mineur te mais sikoyo mpo na pasteur tozoyeba te pourquoi azali agité
Et puis bato musu bakolo bakeo te pasteur abengani asali bien. Tala omoni ba congolais nde bolingaka ka koyeba musu ba biloko ba polémique. Nga na traitera makambu trop na ndenge ya polémique te. Nga na zo traiter makambu na ndenge ya to changer mentalité. To changer mentalité. C'est pas que avant réseaux sociaux ezalaki te ba caméra ezalaki bozaki na ba caméra ba problème na bibo bande ko régler ngo na ba Facebook te. Problème ezaki ko régler na en privé. Nga nazolo ba boye parce ngani naza boye naza kutu te que no pona beti ya pasteur ma soki il y a un spécialiste ya ko kanga ba violeur akangela biso Kabila akelo kangela biso bato bazo violer ba mama na biso na Goma baza bato kutu baza wana ba lobela kata makamba Kongo te kutu ba église ya okanga nde ya liboso nde yango vraiment parce que bango nyo surtout ezala na mama pasteur basi bazo finga mobali wana basi tala pasteur eloko apprendre même ba sœur na église et c'est basi ya bota ba na mibali na bona ndako ba yaka te bako za ben poli ndenge sujet muso ba pesa nga oh moi ça zo boya même ko servir beau frère na bien quel acte pasteur asali bien nani biso mo peto abato ndenge yo emso okoma na Facebook sikoyo yo on se retrouver dans situation et là yango nzamba lobi et là olingi basalo to kosala mninga te donc tout se soutenir amour supporte tout siko likambo wana place wana ndeza na bato ebele bakokaka ngo te papa telaka makambo papa mayala to tuna ta question comment pasteur ayebaki ke mwana naza na 20 ans parce que yo mon dimi oye na église net ngana ke église pasteur okoye ba détail ba date de naissance na ngata donc ce to la deli affaire oyo eza un peu louche ba makambo eza belé na kati wana ozomona ba makambo belé eza na kati wana eza makambo belé nyonso za kati nga problème onga na zolobela video wana elingolo bateke non tokangi muyibi tokangi violeur parce que frère wana azoboma non na vie bande kunanga parce que emso eza frère wana yo ekomeli te photo yeba nano comment ko se respecter entre nous malgré ma be koki kozala il faut peto yebaka muto azo ameritaka valeur na ye pe respect na ye. Et puis, toza peka na besoin te. Tout le temps, tout l'andelaka ba fitilité ba congolais. Ba ça na babilo kwa na trop. Ozomona au moment où batu bazolinga balo makamba Congo makamba bataki Kabila basala moi ngako nazaki na ngai na kolobela kutunde makamba Kofi ondenge ni alobi makamba Libi. Donc eyeli lisusu likamba pasteur. Bozomona ba congolais baza batu ba distraction moko makasi. Surtout ba église on a le ekanga mapoto ko ka impena ko sala ko take wana po eza buzoba na bango eza ba polémique na bango église wana basambela nzamba lukuta babanga nzambe te même bana baza wana ba théoriser bana apo benga ngo eza biblique quel biblique ote eza biblique na verset ni donc nzamba lobi ke non même na biso bana mikebo ke ko traiter mukolo bongo makamba salité makamba ba viol makamba ni bolo ba ngo kana biso bana hein ezara bongo te tout na ira ye pasteur wana emso asala ta emo pona bande kone ba bongo ba ona est non parce que ba pasteur oyo ya ba distraction ngana ya ona bita message ngana ngai kolobela ke non ce qui vraiment moto azo sambela nzambe il faut l'accès amour du prochain et puis il faut ndeko zona ozo sambela nzambe yeba yango ba oza nzambe te il faut ala ba pasteur ba congolais ya ba africain ba prophète na bango tala ba conséquences ngoyo tala façon même pasteur wana même aza koloba tala façon azoloba en qualité de pasteur. Donc, azo mimona vraiment que non. Donc, après nzambe zaye. Donc, azo même ko intimider bandimi. Voilà ma pasteur na biso mingi misusu ne ba koma. Donc, okolo belé le côté. Et puis pasteur wana nga mona malgré zo benga na mundimi frère wana azabe muto linga rata reproche te. Aza orgueilleux. Il faut to yeba ko étudier babiloko mususu na mutu.
ngana ko ya wana na clamer maboko na ngana betela ete pasteur osali be eloko lingi basala to kosala mninga te eza internet une fois mutu soka aza humilié même ngape soka ata basala nga bongo na koyoka moi 2 jours moi bien te soni oh mais biso ndenge ni bato moyindo tozozala boye yango ozomona arabe aprofite na ye parce moto moyindo azolinga ndeko na ye te moto moyindo ayebi kopesa valeur na ndeko na ye te moto moyindo azohumilie ndeko na ye ye moko ata mabe soki ezali koma okoka kolonga bitumba oyo na bato poso pembe tokoka kolonga bango te ozomona bible elobi bongo te bilo pasteur wana asali aza hors bible estce aza correct na ndenge ya bible abimi deja totuna ye kaka botunela ngai kaka de estce ye alukaki basage epi basage wana bible eza koloba afandisi basage donc soki arepresente na église akaka foi na biso tosuspendre frère badetail tututu wana église ezalaki na besoin nango te donc voilà badetail wana eza badetail moko ya baorgueille eza badetail ya baorgueille eza badetail epuis bozala panike te parce que batémoignage ezali ebele oyo basala boko bafandisa baninga na bango nga mpe na témoignage nayebi pasteur moko afandisa moninga na ye mpe me ye moko azalaki moto ya ekobo lisu makasi epe azobenga na ye comme mbwa azobenga na ye comme mbwa bima epi bandeko biso ya basi bazobenga ndoki imbécile même iti na kati église pana eza église vraiment sikoyo so baza église ya solo balongola kasi nini video oyo tondima bango toye pasteur wana leka eloko deja lingaka banda nano avant ntango soki atelemisaki frère waninga aloba makambo abuzo waninga banda na koloba na bango nde na aloba makambo bokanga na bakamera na bino nalingi kutu mutu afilme te nalingi kutu mutu moko te aya kolobela ngo to ndenge nini na libanda esuka kaka awa les linges sales se lavent en famille place oyo boza na kati en famille na église eza déjà famille parce que biso bato internaute toyebi te tozalaka mpe bandimi na bango te tozalaki mpe na besoin toyeba makambo yango mpe te yango ozomona emisu mpe bacongolais curiosité leki mpe bino mpe mingi video moni te batiki moto wa mutakala ozomona ndeko na ye mpe azwa apanzi ye ozomona ndeko na ye mpe ndenge azwa akitisi ye oleta bato biso baya batelemela ntango tokoyoka mundele akomisi biso na bachaine tosiliki non na esclavagisme sikoyo biso moko nanu entre biso na biso esprit ke esclavage wana ezali bandeko na nga na vie boetidiaka nano makambo bapesaka raison na mutu il faut vraiment mériter yango nga na kopesa na nga raison na pasteur wana te première faute asali déjà ntango alekisi frère wana apekisi bandimi na ye te ke non bofilme epuis soki otali kofilme yango misusu bazoloba bazocomprendre pasteur ye te moto afilme bandimi na ye ebongo ye te moto afilme déjà eza makambo ntango efale banda koloba ngo efale nana apekisa nano kofilme mpo ayebi na système oyo biso tozali ya mokili ndenge ezokende donc makambo bakofilme ekomi vite fait vo meme ozomona meme niveau ya mayele ya bandimi yango me bosambela nzambe te koma nga moi sanda na kofanda boye na kati église naza epuis nazofilme mutu makambo azoloba ne ya mabe sikoyo naya kolakisa peut-être mama Gisèle Mati naya kolakisa peut-être kana nanga mama Chris Maëlys sikoyo basala nango nini ese na komprenaka mateya eza église ya bapolémique bango ebanda ezala na pasteur wana oyo alobi wana ye moko aza violeur papa soki olingi okangela biso bavioleur okobanda na este ya Congo fo banda na Goma mpo tondima yo nga nakopesa yo babravo te nakopesa yo babravo te bosibira yango parce que ntango bazoloba bino ke bazoviole bacongolais na este ya Congo bino bolingaka kodefendre yango bolobaka sikoyo emiso moni ekomeli yo ekomeli bino mpe te bokufeli na frère wana affaire ya mwasi emiso ya mbongo mpo fi wana soki aza 20 ans aza minere te afutaki metro na yake na ndako ya frère wana na tribunal donc ye moko nanu asali nanu faute boportaki plainte
boya ko distraire bato nga azali kutu na moyen kosala kutu video ya kofi kutu makambo ya Congo boya ko distraire bato na ba video po tomona oyo oza pasteur moko ke non osali soki nini eza ba genre na bino eza ba ligablo na bino eza ba commerce na bino bokufe likama mbongo po so bolandi pasteur on a bien aza agité aza na maîtrise te azolobela frère ayaki nga na eloko te j'ai payé la maison ici ngam na futaka ngo tout ça azopesa ba détail c'est comme si on dirait ba escroquer mbongo ne mosusu kuna tobona na Afrique kuna azobengana ba yekuta loba ikutu ke non abimisa imoni kama mbongo ke bandimi na ye bafungu balobi clair te na maka bakope moko atindaki bango. Voilà ce que tokomi komona na église ya bapasteur congolais. Nga siko na kopesa bango raison bango nyonso mibale eza na diacre wana nga na obetela motu te maboko nazoloba bango vraiment live baza ba escroc bango nyonso tu mibale nga eloko yango nalingi kaka na éclaircir mwa moke comment ndenge nini nzambe alingaka po ba oyo bazoloba eza biblique bozo mene ba bébé spirituel et puis bozo comprendre eloko te makambo biblique eza wana te oyo esali wana eza makambo rando satanique eza biblique te makambo biblique eza wana te. Il faut aimer ton prochain. Bon, on aimer ton prochain de manière wana. Tala ba congolais ba bazalaka. Ba jara ba to ozo kene sika bo mususu azu vidéo caméra atielo na sama kolo. Njoto nyonso a saison monana. Mususu ozo kene sika bo ba ndiko filmer yo. Mais oyo ba bambino nyonso ba verset biblique na ba Facebook na ba nini. Nzambe de façon bo ça mbela nzambe ba surtout ba congolais na théorie, pratique exacte. On a dans l'église, mais au moins quand même dans une compassion, on attend la Bible. Côté monsieur son frère, on a la faute. Bon, l'église est lobby que non, au traité Moutouboy. L'église est lobby au traité Moutouboy que n'a pas si monsieur Bazo le bané imbécile, Bazo finir imbécile. Dans quatre églises, d'accord, t'as Nzambe. Au yape ko lobela batu yoko o bibisi na mnoko na imbécile. Monsieur Bazo le bané au fin à bendok. Biso na ntoyebi raison te nga mo isanda likambo tant que na yebi vrai raison nango te pasteur oyo obengani mutu na ko peso raison pété frère wana pe nazo pese pe raison pété nga nazo défendre droit humain valeur na ya mutu comment mutu azo mériter respect il faut biso na biso ba africain to apprendre que se respecter to se respecter entre nous kokangela mukolo boye na miso bana mike bazalaki wana bana mike mususu wana neza wana mususu ba omona ekaka bako kombo ko pesa frère violeur et puis bo traumatiser bana na makelele mususu akaki akokenete akosala bote isiko bana bazokende église po mususu babakisa mwa muke nini me bana na bino motala bakomi komona na bosoto basalite papa mukolo bongo fandi penda otelemino leki oya kosala ba tapage osali wana eza ba tapage ça c'est pas l'amour ça eza même pas biblique te eza biblique te po bible ezoloba clair opesi na gauche ya droite yebate osombelaki ba biloko soki ayembaka soki otiaki mbongo soki nini ezaki relation ya bino mibale na nzambe amonaki ba motivation na yo. Et puis c'est quoi ça ba pasteur ba congolais bolingi ko maudire bato soki mozoni problème na moto ozoloba pe en qualité de pasteur bozalaka ba nzambe yango bozomona nazoloba bozokoka bino kobina ata nzemba ya falite frère moko ayebisa nga prophète moko asoka ye pana mse tela mama nzemba frère fali wana omo abi tozoseka tozokamwa omo il faut nambela moi 20 kolia et tozokamwa ngabi te bo eza bien. Au moins quand on a muto emso azotambola na na conduite azotambola na sincérité azotambola na emso ndenge zawana azana vérité azana amour du prochain azana compassion azonsaka mabe na mabete azana pardon donc nzambe pona muto aboye na biloko nyonso azana ngo eloko emso nzambe ko s'intéresser ka pa meli 20 yango bozomona ba pasteur africain baza ba hypocrite mais on a pasteur amundele azali aza muto oyo azomela na ye nini 20 na ye pembeni auti kote ya dimanche ya bandi komela 20 bino ba pasteur africain omona boye azobala te afani tamulai o te nzamba lobi ke non ndenge eza biloko mususu ko nzambe ndenge nini yo ozana nzoto amwe ke otia likambo ya rapport sexuel na mutu mais tant que oyebi koza mobali ozana besoin ozana na mwasi pembeni
mais luka mwasi okoloba te et puis ozala mwasi wana lobi lisusu ke non ndenge eza boye tokokouche no kaka ntina ntanga mariage yango mpe bazelaka msu 5 ans msu 10 soki 2 ans frère wana omona ye wana sikoyo msu akomi kokouche lisusu na basere na église omona msu mpe mwasi na ye mpe msu fiancé na ye azokende kozala azose soulager msusu na paster voilà babiloko oyo christianisme baafricain ekoti tellement na motu balingi kotala makambo en face te réalité en face bolingi komona yango te mosusu azotanga nkombo ya nzambe oyo amona te ke nalingaka ye mais prochain na ye aza liboso alingaka ye te epuis paster azoloba akende église soki moto akei frère wana soki ake partout bayamba ye te oh bayamba ye te donc oza na besoin achanger te donc oza na besoin atikala na esprit wana mais nzambe aza na besoin nango te abi aller partout to prêcher oyo ezali la bonne nouvelle. Et puis, amour supporte tout. Ba spectacle au pasteur ou asali. Et ça, ba spectacle. Surtout, bolbi ou kota moi mouke na ba détail. Ba weli makam susu. Parce que to yoki na frère wana te. Et puis, ti na ndenga koma ki wana. A koma ki wana telemi wana. Frère wana za kwa esclave. Ya pasteur wana. Au moins, moutou emsu, azala ba faiblesse ebele. Biso ba africain, entre biso ba africain. Africain zo nga ko profiter trop na faiblesse a muninga na ye. Na zo ba moni comme zo mona lelo ba ndeko na biso ba zo kufa na Libye. Pourquoi parce que ba africain ba na poto akiti na Afrika akiti na kin. Ndako na kolala te ndako atika kita ebele. Azui lati Versace ye wana azo baluka ba mona ye mwana poto siko ndeko na ya fande zo tale bobi kuna misu bazo kozwa benya ba miel vraiment njoka ndeko tu yo na poto a déjà so souffrir déjà pose même possibilité wana so souffrir mais au kiti place mo ba oningo ko vivre na simplicité te africain na sida na nga nzoto akiti nango akiko pesa ba pauvre ba ndeko na ye o baza na pasi. Oh, même bakoko zwa sida wana pe bakoko kokoka kofutela ngo traitement te. Ba africain. Voilà ba conséquence parce que ba ndeko wana baleki na Libye. Suite pourquoi parce que ba ndeko na bango bazaki na poto trop de chantage. Nga mona poto akiti boyo mona emisusu ane loko te azo sala emisusu ba vantare belé. Trafic d'influence. Africain, il faut qu'on change de mentalité. Là, on a écouté la vidéo, c'est par rapport à la mentalité. Parce que ma vidéo, les réseaux sociaux, pour na et sungabiso, toi avancer dans ma camus. Et quand on sungabiso tel que non, na ba fertilité, na ba conflit, en ozo mona, maman mona na sola kinae, azaye ko senga mbongo na pas mutu. Aleki a sali vidéo na ese maman, oza besoin de mbongo no avant. Moutou a mis sur les vidéos les kiwana. Sur déjà ça samboué. Au côté c'est incrédulité katinaï. Encore on peut son bon côté. Mais moutou mususu aime susu. Aux autres traités les kamoko na ndenge ya silence. Na ndenge moko ya teke batu nyonso ba yeba. Moutou bongo opesa courage lobi apesi mbona. Bosala kaka exercice nini ko nini yoko. Okomi pa koma moto anyongo na Facebook. Obandi otia ba photo na ye. Obiko ko mundi ngwana emsu ni moto na yebite ayanga photo lobby a pousser moi ti année prochaine. Pourquoi parce que fan au sambusiye. Ça c'est quel genre ce qu'on y a ba comportement pe mususu. Moto so kaza imbécile ko traité par imbécile té parce que ça faible par na esprit. Moni maman wana eloko e comment qu'il sous grave. Parce que ndeko wana musu pas à répliquer. Yé pas kokili susute. Osomona. Alors, ezala makamu susu. Soit disant ce qui pasteur wana. Boko wi ko pousser ndeko comme actif violeur vraiment sous ma casse, très dangereux même. Na ba acte boy. Parce que bo sungi était botangela na Bible place ni nzamba zaki ko humilier mutu masumu. Même moi, si on y a un douma, on va présenter, on va sumu qui est, on va dire ba titre, on va dire on sali sumu, tu vas kamatali banga bo bambaye. Même ngana yo tozo sumuka, li sumu amunene pas ya muke, il n'est pas ya munene ya muke pas nzambe zalakate.
Quand on dit péché, péché même n'a pas pensé au sumuki. Même au talikaka au luli au sumuki. Bon, l'église africaine est au vivre. Même il y a pasteur wana marabasali, azan kata ko sumuka. Déjà moi en qualité de serviteur de Dieu. Quelle qualité? Nous avons mutu na qualité te. Faut pas comme ça nzambe moko akabola kabana. Ngana yeba mutu abanga nzambe même na langage. Yango ebani na salle déjà opposition na kata vidéo ya pasteur wana. Mutu convaincre ngate. Aza faux pasteur. Atamola na kobanga nzambe te. Affaire ba wele na frère wana benganye eza affaire moko privé. Le reste biso ko toyebite. Toko toti na biso ka ba commenter frère waza mabe ata yo moko soki ba sali mwana no boye soki ba violer boye so ba violer be na vie bande ko nanga ko yaka nanu ko kondana ka likambu te sans que oye ba raison na ngwezani oko risquer o regretter eloko lobi to eloko komi poko koma wana pe na ba Facebook eza be ba péché pour monsieur so ba africain le ebele le ye péché na emso amoni mutu wana azobina nzemba mokili amoni péché moninga azomela 20 péché mais ngai aloba nga mo isanza nga kutu okuna koko éviter za banzemba bamisie chrétien belé naza nango na confiance te na tiango na bina ngo bomona na Facebook aussi bomona na obina nzemba misie chrétien nako bina ngo te bamisie chrétien musu nazo mélanger te so bina na loba emsu na yebi bien te. Ce que le diable n'est se transformer aïe le bité bino boko taka côté nzambe pour ba chrétien musu ba mona ke musique ata musique on za ba kiss baza bato ba lakisa vrai face na bango et bon bango ba sambela nzambe ba chrétien wana bozo mona même vrai face à église oyo quelque soit frère wana za mabe boko finga ndeko na mine imbécile te boko finga bozo finga ndoki ba finga bazo wolola wana amour eza wana amour du prochain za wana. Pasteur o salibongo, est-ce que tu as posé aux questions? Olandeli makambu ndenge Bible lobi ke mutu soka sali mabe o sololi na ye. Soka yoki te o bengi batu mibale. Soka yoki te o fandisi ba sage. Est-ce que yo sali déjà ba démarche nyonso tuana? Bo tourne la biso pasteur o avant yo rotier la biso en public. Ata yo muto filma ngo te. Au départ o bani mabe. Église na yo ezaki na besoin te ba yeba makambo nyonso tuana parce que wana eza likamba ba sage même ata papa na mama so baza ko swana pourquoi yo opesa bana ba détail boyebi kutunga na papa na bino to swani abengi afinga likoshi te abo yo po finga mama nga finga ke matoi tout ça ba détail wana nyonso tuana est-ce bana na yo est-ce bana na bino l'église baza na besoin ba yeba ngo déjà pas nga déjà place na zo condamner au cas oza un vrai serviteur de Dieu te. Ozo muto désordre, ozo mona teke non, déjà au choqué ba foi ba tumususu. Est-ce que gagner ba âme? Po ba âme yo gagner ba to ba zo côté lo ba to désordre. So oza mwana moi si to za mobile zo défendre makambo. Donc mutu moko na bonzamba zo comprendre te. Même na poto wa, mutu so ka bomi mutu ba pesa ka avocat. Bino ba yebisi bino ba africain so ndeko na sali mabe donc ba ndiko rejeter ka pour ma bengo na se ba so ba ko présenter que ndeko abomaka moto oyebite raison ni abomeli moto muso ko boma pe na kanda muso ebisu azalaki vraiment mal encadré oyebite biso ba africain za passe pour na africain aninga ndeko na ye vraiment la bolingwa solo ndenge bible lobi amour supporte tout quand trop de versets bibliques nga linga na bato ba verset de biblique te na lobarango bato bazala ba verset biblique be ozala sœur en Christ ozala frère en Christ bo limbisanga nzambe basambela ke na théorie nzambe il faut pratique et puis muto azala kati ya bon nzambe il faut to yeba langage na ye nga pourquoi na baye pasteur wana sina tala ki vidéo na visionner en combien de fois on a reçu la vidéo na étudier bien c'est pas un vrai serviteur de Dieu. Azana kacha ko bunga so azaki vraiment azana kacha ko bunga na micho yo azana kacha simplicité te oso mbeli mutu lipa il faut batunyo so baye bango so mbela ki mutu lipa bible lobi à gauche et pesi à droite et baté droite et pesi à gauche et baté. Alors pourquoi sikoyo biso to ya to betelo maboko to mona ke frère oyo a
déconner frère na église abimi ezamba libosote siko siko ezamba libosote bino ka bata moki bolembaka bato bolembaka bato yango bozomona misusu mutu ndenge aza wana azoyeba te kosupporte ndeko na ye. Bonsoir maman fille de grâce. Kaka biso bato mokinde omona kaka ate ozobaye mutu et puis yo pasteur okeloba mutu église nyonso kokende bakoyambo te sans que se soucier na délivrance à mutu que o penser na ba que mutu yo nzambe na ngai ata bimi en église parce que wana eza ko bobengani ye ambassade na ye eza net ambassade na ye akimeni na ambassade na ye et puis ba église na biso ba africain bo vivre na bato na ba intérêt. Au frère o bien bolobi ke nyombo azo biba azo pesa azo landa ba sœur azo pesa bango ba bis azo sala boy so ka ki frère oyo ko pasteur yo frère wana pasteur yo ka pardon on me melo ba 3000 euros on me melo ba 1000 euros on me melo benya ba 2000 euros pasteur yo tia frère o libana oza siro tia libana po yo muto emisusu ozo sunga ema na ba 1 franc ozo sunga emisusu ba 10 yango moni que pasteur oyo aza produit moko soki berger na yo soki nani aza produit moko donc azo produit yo ne lokote yango yunguli ye yango pese ye bino boninga bato ba pesa ka bino et puis atako to bazo nga na zo ba sujet ba tantine belé oh maman a changé caractère kaka po pasteur wana azo pesa ye ye azo tira la kinduma ko linga même ibala bato na église mais pasteur alinga ko reprocher te to bi façon na bino ya ko travailler alors bande ko la ngai ba congolais au monika vidéo ya ndeko d'abord il faut non amour du prochain zalaka façon onde ko za traiter eza bien te et là on lingi ba salote ko sa mninga te siko wapi pardon on za balobi il faut pardonner 77 fois 7 parce que non to comité non to comité 77 fois 7 te bino so bozaki banzabe me bola musa kabila te na ba mugabe te boko bandola musa bango tongo te même na ba o misusu oyo ba président misusu oyo bazo panza panda nini monde oyo mobimba bola musa bango te parce que ma niveau ba misusu bazo sala mabe bazo boma mais azo ba mona tongo ba moni tongo go ba moni penya journal lelo penya lundi ba moni yango faut pas rebêter la mutu maboko te église oyo eza église moko ya désordre église oyo spirituel nango zo mona eza église moko ba problème même basi wana bazala kati église ba misusu bo excuser nga mais bo déconner comment on finga imbécile na kati église soki ozo finga soki mutu soki bozo bele ndoki même bana bazala kati wa bo paniquer bango même pasteur yo oza ta na maîtrise te oza papa soki oza papa oza la bana ndako. Comment on traite à faire à mon coloca en public comme ça? Bala mike bazawana. Et c'est Bible le Bible et comme elle a mis place wana boro. Ah. Nga zolo bela non pour un respect. Parce que au lieu de ba salo to ça mninga et puis bato bazala na réseaux sociaux na Facebook. C'est pas que M susu au moins il va humilier mon tozo sepela. Parce que lobi mitu na soke zanga. Merci beaucoup maman Micheline. Wanda sur les anga no oyo kapasi sur les ande ko no oyo kapasi ngama ngamba viga ndeko wana mobali o a violé soki ya lingaka pesa bise soki alandaki mwana 20 ans bile ozo mona mwana ngo dire mwana soki ya 10 ans soki 15 ans soki ata 10 ans tant que ngana ye ko lobela façon ya pasteur ngana ye ko lobela façon o pasteur a réagir. Ezala mwana, ezala fille wana, ezala frère wana. Parce que to yeba soko yebina une vraie version ya mutu te, faut pas ozala na vitesse. Boya kaka misuko komaka. Mon frère wana, c'est bino boyoki frère wana. Boyoki ba vrai, c'est to yebi bango. Msu batu musu ba yebi bango. Ateza mbali bosote, to boite. Et bon nani yango vraiment ni leza wana akolo ba ke journée mo bana fani na sumukite. Lisuma munene na ya mukiza akate ba noir fo bolongo le loko ozo ya misuko longo la potina lusa muninga ba kamususu ba tretarango il faut na nuko to otala pe emsu faut to kosunga ndeko pona ni mususu ko oza malade musu ndeko wana mobali wana azana ba procession aza procédé spirituellement boyebite emsu azana ba mvutima
o nzambe na ngai o bakretien wana ndenge nini bakretien mosusu ya bakongole bozo bakretien wana ndenge nini ka baverse yango nazosasera mokopesanga baverse ebelebele te c'est pas ça po oyoka emiso façon moto akokoma na Facebook oretrouve ete ke non sere en Christ frère en Christ oyoka emiso moto mosusu azongisa mabe na mabe aza na rankine aosepela na mpasi ya motu yo kasi yo osepela na mpasi ya motu nzambe asepeli nango nyango bonaka ta histoire ya David te abengeli homme selon mon cœur après avoir David atie penya soda wana vraiment ya oyo baboma ye pa oyo atikala na mwasi na ye nzambe azomona mpe nde David azosala kindumba ngo ebanda wapi papa loba nani papa Carlos mpo ndeko wana bakoporte bakoplainte kaka ndenge bahumilie wana video wana biloko mosusu omoi mindele bakokaka te basesuicidaka na biloko bakufia amoi penya soni vraiment yoki yango na media bo bato misusu esanga paster moto afilme te bato misusu ye nanu paster ntango oyo banana kosala badéclaration boye fo nanu oloba nano na bato bokanga baportable na bino nalingi kutu te makambo ebima libanda soki vraiment moto azalaka na molimo ya nzambe solo soki vraiment moto abanga nzambe solo fo loba mpe ya bandeko na ngai famille nyonso tu mabe ezangaka te problème ezangaka te ya famille nyonso me lokola toza awa na église epuis ngai loko nazoloba kaka bandimi nyonso to bazalaki nango besoin te yango ozomona africain aza mabe bafi mosusu bazali oza na ebia ntongo obebani na ye oyo nyonso bandeki kokonfie na ye abimisi nyonso bandeki koloba mpe amemisi yo mpe ngambo mbote mama Teresa problème eza pasi eza pasi paster oza en qualité de serviteur de Dieu te wana eza ozolinga ointimide baéglise na yo baza baesclave yango baesclave yango biso tozobaka na Libye non à l'esclavagisme mais ebani yango epa na biso mo banoir même église ya baafrika église ya bacongolais bakomisa bandimi baesclave oui congolais ebi droit na ye te papa Carlos déjà moto aza na droit te sans même consentiment na ye te botiela ye bafilme boye na réseaux sociaux aza humilie boye moto mosusu akozwaka bambongo ka wana yango ngai yango nazoloba problème nini yango oyo ekoki kozala traité te sans caméra apo boyebisanga oyo te paster moto afilme te ebongo église wana ya paster me bandimi wana basambelaka nzambe ya lokuta bayebi nzambe te mpo soki mondimi ayebi nzambe akoyebaka bible elobi amour supporte tout to se soutenir les uns les autres epuis ndenge eza wana nakoki jamais kohumilie ndeko oyo naza wana emisu mpona limbisa ndeko oyo naza wana emisu ndenge eza wana amour ekouvraka nyonso esupportaka emonani ke baza église ya désordre emonani abimisa frère wana bisa frère wana te moi je m'en fous de ça mpo soki aza vraiment vrai pasteur à solo amutu fala kangela biso ba vrai violeur ya Congo oyo bazoboma bandeko na ye oyo asali eza badistraction moi te nalobi eza badistraction parce que lelo na ngai naloba nanga makambo Kofi na ye oloba ngo te na ye kaka nalobela mpo ngam na ye aki kobanda bonso aka na mama Magali Loma mama ngam na ye aki kolobela video yango tellement nanu apesi nga nanu kanda azolobela en qualité de pasteur apesi nga nanu kanda kote mosusu abandi nanu kobima nanu hors bible abimi nanu hors bible oyo koloba en qualité de pasteur yo yebi bato nini oyo nzambe basali na yo nzambe asalelaka bango mpona nini bapaster congolais bazalaka boye balingaka kotia badifférence kaka na bandimi baza moins baza na valeur te mais bango nde baza supérieur alors que nzambe alakisaka amour mpona tout le monde epuis atalaka biso nyonso tu ndenge tozali aza papa ya bato nyonso aza papa ya oyo aza spécial te koleka motu mosusu aza bongo te bokosambela ngo nzambe bakretien mosusu bosambela eza ya nini bible elobi bongo te bible ko oyo alobi ke no bible elobi ke banda kosabote ndeko na yo congolais boye na miso ya bato na pibi yango ozomona ke nazoloba ke non makambo ya Libi oui toza baesclave mais biso moko il faut soki tokomi koyekola kose respecter entre nous
komi pesa na ba valeur biloko ozala te bosalaki lisanga bozalaki groupe bozalaki kosalela mwa coopération moko boye bobebani bosuka nango kaka wana bino na bino bosalaki moziki moko boye esali ke ebeba bosuka kaka wana mpo na respect mpe ya bino nyonso tu mais lelo eza boye te africain ye moko azwanga ntango botiaka basalite na bainternet ese ezaka mindele deja ozomona ke na ozo kosalir deja image ya ndeko na yo sikoyo ozomona ke non frère wana soki sert à filmer boya sir ke pasteur aza derrière te pasteur aza derrière mpo mwana mwasi wana ya 20 ans wana aza bebe te pasteur atiaki ye miso pasteur atiaki ye miso eza likambo affaire moko eza wana na frère wana oyo balobi soki apesaka babizu oyo munoko ne ekoma nango lokola perroquet tout le temps soki apesaka babizu yango na baretraite apesaka basere bizu alandaka bango na toilette soki peut-être aza procédé bomemi epai ya gynécologue to bozwi ye bokangi bolatisi ye bapantalon moko neti ya niti angakende peut-être nini oyo koparachite bokangi ye vraimen bolobi ke yo vraimen ndenge eza wana tokangi yo mpenza lelo nde eza boye okoparachite te parce que yo soki botuna ye emiso amela baviagra mingi na vi na ye boyebi te soki avant akutana na mwasi na ye baretour ezozonga na bandenge ebele parce que azozala na bamaîtrise te eglise nini yango ekozala emisu esundola motu bozosundula motu na kaya boye mpe ozoloba na motu ke non soki okei baesika mosusu eglise bakozwa yo te na modire yo nayebi te soki tozokende na fin du monde tozokende vraiment donc yu pasteur yo obimisi virus na église na yo otindi yango yo komi yesu lokola yesu azoki bangula bwakaki bango soki wa video biso siko tokoma kosibir virus oyo euti na église na yo yo koki kobongola virus wana te biso siko bongo siko frère wana soko akutani na biso oyebi so nini biso mpe tokozala nango yo nde mutu fale okanga nanu virus ya frère na biso otuna ye soki amela baviagra ebele soki asala soki baborsi nini otuna ye soki oza vraiment mutu oza ya nzambe solo okofandisa ye na kiti okoluka oyeba okoluka botraite bofandisi ye bobi papa okoteya te okosala boye te mais tofandisi yo kaka ndenge eza wana nzambe avisite yo nzambe asunga yo akozala procédé boyebi makambo misu na bapoto te bamisu baza na bamisala misu oyebi te misu surtout bapaster bafrère en christ batalaka bafilme ya pornographie plus que bapayen boyebi te misu aza deja procédé yango wana misu amoni sere moko boye azokoka soki kozala maîtrise te tout ça eza psychologiquement il faut kosololaka mpe na motu comment ndeni bokoki kooriente bokoki koaide ye oza kaka te nanango aleki motu nyonso na kosambela nani eza kaka te tokangi ye aza sere moko mabe ndenge eza boye ndenge eza wana to banobimisa bango yango na beteli nyonso ngai nayebi na oyo sere moko alobi na nga ngai nayebi paster moko abienga na motu na église ye moto akomaki champion ya kobima na basere na église loba ata mama na biso Agnès mpo nani babengani mpe sere wana te na église wana nde toyebi te mwana 20 balobi balingaki baviole biso toyebi baviolaka nde minere mwana 20 ans toyebi te donc eza église moko bayebani baza na problème ou soit eza makambo mbongo ou soit frère wana akoti na bilanga ya paster to paster alaki kotia motu misu donc tellement oyo eza misusu tozokolobela kaka façon de voir parce que paster soki yo otraitaki frère oyo bien soki omoza vrai mosala nzambe leka vraiment asala badéclaration ke oza désolé na video ndenge moto afilme mais boretire yango osenga moto wana retire yango ou soit osengi nini église corps du christ osengi pardon yo te moto ndenge eza wana obongolisaka bato te péché monene ezali péché monene oyo ezali ye makambo ya nzoto moto aza procédé na impidi na nzoto na ye nde misu péché yango wana boyebi te misu aza maladie sexuelle boyebi te yango nazoba bandeko na nga bakongolais makambo oyo toyebi te avant kopesa raison faut oyeba les vraies raisons na frère wana na paster wana nga nde naza na message na nga awa paster kutu nde naza na ye mpe mwa dire makasi parce que atalisi biso ke non
mpo na nga ndenge natambola kobanga nzambe ndenge nalingaka nzambe so namoni moto azotia kombo nzambe na buzoba boye natelemelaka yango parce que là aza un vrai serviteur de Dieu te azali vraiment na makambo ya nzoto eza ye plus parce que so otali meme bandimine bazoloba azosala neti azogangela bango donc ki esclave kaka lobi ata ndenge tia tumba alobaki makambo omoi ke tokomi komona baconséquence yango tokomona kaka église babandi kopota na biso toyembango paster osali okoyeba te kutu ye nde moto ya mabende plus ye wana oyebi te eloko nini bango bakufeli msi bakufeli makambo ya mbongo bakufeli makambo ya mwasi bapaster boni basi bakufela makambo ya mwasi na bambongo bazali ebele frère wana batelemisi ye alobi eloko te asimbi nzela abimi bon toyebi te pourquoi version na ye estce toyebi na vi ndeko so oke likambo oke place ya débat omoni likambo moko ezoleka kowelelaka nanu te kozalaka pour fo kolukaka koyeba source surtout baéglise oyo ezovivre mabe na kati ya communauté na biso baéglise oyo ezovivre mabe voilà baconséquence parce que église vraiment ça fait partie na mwa moke éducation ya moto omona mwasi so aka église miso akoza na manière moko be bazoteya amour bazoteya soumission talaka basi ya église wana modèle miso bazofingela mpe frère wana bakoza basi ya soumission parce que so oza mwasi ya motu obanda otombola monoko no tofinga mobala moninga imbécile tofinga ye ndoki tobanda oloba boye donc motu moko na motu na ye azwi nanu vraiment oyo ezali vraiment baéducation moko ya malamu te même spirituel ekoti te boyo ya nzoto kuta ezozala te ndeko na bino congolais bohumilie ye boye sikoso bomonaki yango na arabe moto aosala ye boye nga bosilika na église ya baarabe wana mpona nini basali ndeko na biso boye misusu baloba te mama moi sanza paster asali yango biblique ah bon biblique kasi tolanda yango na norme biblique parce que bandimi baninga bazala te kaka basage ndenge bible elobi bobanda kotuna ye soki paster wana asalaki vraiment réellement ndenge bible eza koloba eza pasi yango nayeki koessaye mpe kozala mpe clair na bato mosusu oyo batiaka bacommentaire oyo bazalaka mpe na baémotion soki amoni likambo ngai na moto ya émotion te ngai nakoki koétudie eloko wana mpo nayeba ndeni koma kodefendre yango koma kolobela yango mpo ça sert à quoi kozala na émotion na likambo oyo oyebi nanu vraie raison nango te nga na kozala panike te na moni video bazobenga na motu bazoloba ke mbala liboso te asalaka bongo après non oyebi pena source likambo bien te kaka bozokoma bozokondane frère wana après ntango frère wana alobi akoya bandeko na nga toweli na paster mbongo boye toweli le ser wana ye biso paster wana après bokomisi frère fana yo moyen te limbisa biso na vie faut pas kozala bongo bozalaka bato moko bozomona mosika ebele basimba mitu na baproblème ya bato koti oyebi source nango to koti olingo olobela oyebi te bandaki ndeni esukaki ndeni nga natalaka nanu au départ ya likambo ndenge bandeli ya mutu nga natali na ye kolobela nanu paster aza déjà hors bible aza hors bible bankalité ya bapaster alobeli wana na ndenge mpe alobeli makambo ya abandaki kolesa frère wana frère ayaki na église eloko te ye mutu asungi ye mutu asali boye déjà namoni ke paster aza hors bible donc azaki na besoin pesa ba détail nyonso to wana te donc etali pe église te parce que tant bayokanaki na frère wana a aider ye bandimi bazalaki te liboka gauche epesi ya droite yeba te ya droite epesi ya gauche yeba te wana ka bible ka mutu eza koloba et puis soki basage bafandisi mutu na église ezalaka na besoin vraiment yeba ba détail te parce que ntango bazoloba basage kaka mwa une partie ya bato mutu bayebi makambo nini oyo eza koleka. Pourquoi? Pour na gérer foi ya bato mususu o baza ba bébé spirituel. Oyo bakoki kokweya te. Mususu baba ande mama moi sanza aza dire na pasteur wana aza dire te na total sabino comment pasteur wana asali mabe asaleli nzoto me asaleli o ezali bible te asaleli l'esprit te ya kibonzambe aza nango te. C'est un pasteur orgueilleux. Alingi na makambo nzambe mutu alekaka mutu azate. Mutu azana okokoya koloba te ke non ndenge ka frère wana asali mabe nzamba boye te alobi aza juste pe fidèle mpona kopardonner bapéché na biso nde bato ya mokili toboyaka bato nzamba boyaka mutu te nzamba zwaka mutu na même ata mutu wana uti oboma mutu ata napesa bino exemple moni bakabila
kaka akoko kolwa nzambe na yambi yo lokola mokonzi mpe mobikisi bomoni akoti lola misusu boloba yebide boyibe bamilio bakomengole boye nzambe aza bongo donc aza papa moko donc nzambe aza bongo lisumu monene epai na ye ya moke ezalaka te aza bongo alors bachrétien soki vraiment oza chrétien komona tel geste aboye soki vraiment obangaka nzambe oyebi bible ya solo déjà avec ces pasteurs faut kokondane yango et puis koexplike ye bible ndenge nini nzambe alingaka elor misusu bazotia bacommentaire o bible elobi boye nazo comprendre genre na bango po toza na bachrétien ya théorie na ya bapratique c'est normal bata bathéorie tozomona lelo mpe misusu na ndenge o baphilosophe bazotanga makambo na bandenge na bango donc bazomonela ndenge na bango biloko oyo ezalaka important na vie ya mutu pratique oyo nzambe azoloba eske tosi tomona na bible batie mutu balekisi mutu na liboso na verse nini nayebisaki filme moko na bible lukelanga place verse wana ezali na tiki émission na tiki nyonso na bible bafilme mutu na église bazobengana ye epuis na bible ekomi bengana mutu wana église wana epuis lisu na bible ndenge eza wana ekomi ke non yo partout bandoke na église babando ozwa yo te na bible wana mpe ekomi lisusu ke non nga napesaki ozalaki na eloko te oye ozalaki tout ça pasteur wana lobi efandi na bible wana asali nzoto ko mutu so osala nzoto otia komba nzambe faut pas encourager les mal faut kotelemela ye soki alingaka akende yango na biblique elingaka ezala boye te na kibonzambe nyonso na humilité nyonso tu jamais elingaka ezala boye pasteur oyo asali bo aza pasteur moko oza na humilité te oza na kobanga nzambe te banga nzambe parce que ozo risque kaka frère oyo benganaki asengi nzambe bolimbisi na conduite na ye akoti lola me yo okoti lifeli mokili ebeteli yo maboko me nzambe abeteli yo maboko te enfer ezwi yo nzambe aza bongo po ete epa nzambe oyo nyonso engalaka eza or te nzambe azala na bino basemaine malamu tokutani prochainement mpona bandeko ebele oyo boza na bacompte na youtube bobosana te kosabone na compte na ngai ya tozokende wapi bobeti tozokende wapi na youtube merci beaucoup lundi malamu epuis basemaine malamu na bino nyonso